Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zoumel 1000 po ete Radio Zoumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zoumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zoumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zoumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zoumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zoumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zoumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yangoya bien Keba Zoumel 1000 ezope kisa biso makambo oyo soki ngami ko na komi ebotu nanga so na komi ndeni ngami ko na komi soko sakai nanga kaka na bengi ka Zoumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini pour na Radio Zoumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi Monsieur Pierre Maziza oyo aye po ete tokoka kobeta masolo na oyo etali bongo masolo ya 5 pe na bato ya rassemblement pe liwa ya Etienne Tshisekedi pe ba makambo mosusu yango wana ezali masolo oyo tokobeta na butu ya lelo kasi yambo te tokoka kolobisa invité na biso na butu ya lelo na oyo amemeli biso. Tout d'abord na baluki bongo epai ya bandeko bazali na kati na forum na baluki bongo epai ya Monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi pour na présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci Biki Papa Roger, mpote na yo pe moko, et mpote na ma papa Potamba pe na Mama Rosalie.
pe mbote na ndeko Maziza oyo amemeli biso bisolo na poko ya lelo pe balandi na biso oyo bazali kuna na kati ya boîte. Merci Papa Roger nazongiseli yo malo. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, on attend que Baluki Bongo et pas invité na biso ya boutu lelo, monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, encore une fois de plus, merci les sous-nandenge ou pensez pour na koya ko pesa oyo ezali lokola boye binayo ko partager angona baninga na boutu lelo pour na tout le bila masolo ya mboka. Kasi ya mbote tokoka kolobisa yo tout d'abord équipe mobimba ya Radio Zumel 1000 topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci Papa Roger Ngape Lokola na pesi yo mbote, na pesi Papa Jacques Mbote, Maman Rosalie Mbote, ndeko Denis Kakoka, Papa Loma, Papi Tamba, bandeko nyonso oyo tosanganaka na bango awa o bazwi ngonga ya kozala na biso te na pesi bango mbote pe balandi nyonso ya Radio Zumel 1000 na pesi bango mbote pe na tombeli bango kimia pe bolamu na kati ya mabota na bango. Merci Papa Roger na zomseli o malo. Merci, monsieur Pierre Maziza. Alors, on attend au pays to baluke pa ya bandeko bazali kuna kote ya boîte to pesi bino bambote ya mingi. Merci pour nata au bozui pour na koya koyoka masolo na biso ya butu ya lelo na oyo sujet monsieur Pierre Maziza memeli biso. Merci pe na ebiete na oyo nyonso monsieur Pierre Maziza koloba nde yangwana bino boko prendre note pe simana yango nde soki mitune kozala bokozanga te kotuna yango epai na ye. Alors, on attend que Baluki Bongo et M. Pierre Maziza. M. Pierre Maziza n'a pas dit sujet où memeli biso na butu ya lelo bande ko balingi bayeba eloko nini penza oyo bongisi na kati na masolo wana. Alors, sans plus tarder, topesi yo maloba toyoka yo po ete simana yango toyeba pe kopesa pe occasion na bande ko mosusu o bakozana na ba point de vue ya kopesa topesa bango pe maloba ba o bakozana na ba mituna ya kotuna na yo topesa bango pe occasion wana. Maloba ezali epai na yo, monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît. Merci Papa Roger pe na ko remercier lisusu balandi nyonso ya Radio Zumel 1000. Nakanisi biso nyonso sikoyo tokomi na mituna tokomi komituna ndenge nini makambo oyo babazalaki kobongisa na niveau ya Senko ti mo ya lelo tozwi nanu solution te. Yango nde ezali sujet na biso ya réflexion ya lelo et puis tobaluki pe totali kaka ekomi kokamwisa biso soki totali ke nzoto ya kondo papa na biso Etienne Tshisekedi ti na mo ya lelo ezongi na Congo te, mais kokamwa ya mingi ezali ke nakanisi ndeko na biso Félix Tshisekedi azali kosala ba va et vient Kinshasa poto Kinshasa. On dirait que mutu azali na période ya pasité, période ya matanga te. Tumoni que yo okomi esika ya matanga mutu wana bakundi ete osimbi nzela okeyi na kanisi eloko wana na biso ekoki kosalema te. Donc makamusi ezali ya mingi. Tolobi est-ce que intérêt na bango ezali mingi kaka na ba poste ya pouvoir ou bien ezali pasi oyo papa azali na koki koloba molimo na ye ezongi epa ya kolo nzambe, me yo mutu ozomona yango ozali presque indifférent, ozomona que likambo moko ezali te, ozali plus intéressé na côté ya pouvoir que ozala elongo na bandeko na yo esika oyo ya pasi. Lelo soki totali malamu, ça fait au moins 15 jours depuis papa Nabiso atika biso. 15 jours, ça fait 2 semaines. 2 semaines que papa Etienne Tshisekedi atiki biso. Mais ti lelo et tuzo monate en réalité na mutu nyonso
azomona te eloko nini ezoko retenir nzoto na ye ezala kaka na mboka oyo ya Belgique. Biso nyonso toyebi ke matanga mpe soki eleki ndenge tokoloba te ke esilaka elengi, mais les gens commencent à se poser des questions. Bakomi komi poser ba question pona nini, parce que ebembe ekomi ba marchander yango contre un poste, alors que na moment wana soki bango bazalaki vraiment na posa ke makambo yango ekene na bombangu nde esalama lelo tokoma to tourna page ndenge balobaka na lopoto tokoma na makambo mosusu. Pona nini nazoloba ndenge wana bandeko, soki botali malamu tozalaki awa ndenge moko na article 70 oyo ya constitution oyo bango babandaki koloba le 19 décembre na minuit président de la république akoki kozala te. Lelo nakanisi biso awa na radio Zoomel 1000 tosalelaki yango ba émission ebele tolobi ke ezali mauvaise volonté ya ba ye politique pona interpréter article wana ya constitution oyo bango moko parmi bango ba oyo bakomaki yango bazali. Mais lelo tozwa kaka ba accord oyo bango basimba utaki ko signer na Senko balobi ngai nalandaki Monseigneur Koutouté abe Cholé azotanga yango alobi malamu alobi que biloko mususu bakoya ko compléter yango na arrangement particulier, et surtout point oyo ya koyokana ndenge nini bakoki ko choisir premier ministre. Bandeko même lelo même bana oyo ya mike ba premier ministre na mboka ba mboka nyonso bazalaka moko kaka, mais choix na ye po lelo soki basengi na niveau bandeko na biso oyo ya rassemblement bango baza na interprétation na bango que premier ministre bakopesa représenter et pas ya chef de l'État mutu moko. Mais bandeko soki bino bolobi ke bo présenter mutu moko, soki mutu wana chef de l'État bo forcer chef de l'État et bongo soki ba ye ko rejeter ye na niveau ya parlement, parce que déjà bozo yo kanate na point wana yango nde ebendaki nga ba souvenir ya oyo ya conférence nationale. Bandeko na biso ya rassemblement bazali vraiment nakanisi na motema malamu te que mboka na biso ekende liboso, parce que na rassemblement wana na candidat oyo bango bazo koloba oyo biso nyonso na ndenge tozali conscient que Félix azali na expérience ata moko te na sens ya gestion ya na koki koloba ya ba bien public, azali na expérience ata moko te na kati ya rassemblement wana. Tozali na batu ebele oyo bazoko prétendre être candidat na élection présidentielle. Bazoko prétendre être candidat na élection présidentielle. Oyo ba se déclara déjà. Tozali par exemple na Matungulu, tozali na Fayulu, tozali na Koki Koloba, tozali na nani Moïse Katumbi, Batouana ba se déclara déjà comme candidat. Mais est-ce que ces gens-là, Batouana Nyoso,
n'a évité ce qui faillit assez à comment ministre quelque part, je ne sais pas. Matungulu na yo kakaye na tango muzeke azalaka ministre. Mais donc, on peut présenter ma candidat que Likambouana et Salema Malamoko que Bapesa Moutumoko et que lobby kende ko rejeter quelque part. Donc il y a il y a quelque chose qui se cache derrière candidature. Il y a Oyo Bango Bazo proposé. Pourquoi na lobby yango? Ngai na ye komona que tozali presque na même schéma Oyo tozalaki na moment ya conférence nationale. Chef de l'État na époque wana président Mobutu liboso aye kocha monsieur Etienne Tshisekedi a nommé premier ministre. Monsieur Etienne Tshisekedi aye koboya alobi nomination wana ezali sans ko consulter ngai na boyi yango baye ko élire na niveau ya conférence nationale na moment ya signature akeko biffé mention oyo etali constitution conformément à la constitution le chef de l'État nomme akeko biffé la mention wana et lelo ngai nazo ko mona pe esprit wana ezali pourquoi nazo loba yango parce que lelo soki oyoki na binoko ya batu nyonso oyo ya rassemblement on parle que légitimité ya ba institution actuellement ezoko uta na accord oyo ya le 31 décembre bango nyonso bazoko loba légitimité ezoko uta na accord wana donc accord wana pour eux yango nde ekomi neti constitution pona bango accord wana eye neti ko abolir constitution mais na kati ya même accord bazoko loba nini que pendant cette période là mutu moko te akoki kozwa ndingisa ya ko modifier constitution mais entre temps ko abolir constitution d'après bango na ko modifier constitution même article moko bakoki kosala référendum te et ce qui otali cet article là qui est bloqué ezokolobela pe makambo il y a élection donc sikoyo confusion oyo bango bazokopesa on parle de légitimité venant de il y a accord oyo il y a les 31 qui n'est même pas encore appliqué ba appliquer en déjà l'article nulle part même oyo bango bazokoloba sur des crispations mais des crispations wana et donc on peut dire que d'accord oyo ya cité il y a Union africaine et ça déjà en application. Dans cet accord là on parlait aussi sur des crispations oyo il y a pas problème il y a soi-disant des prisonniers politiques et d'opinion retour il y a certaines personnes qui étaient en exil donc lelo bango bazo kozwa que déjà l'accord wana basiba bon quel est l'accord qui aujourd'hui est vraiment en application ezali ya cité ya oya ou ya nini donc to komi déjà na kati ya confusion parce que cet accord ici moi je ne pense même pas que accord oyo basiba présenta yango na chef de l'État parce que personnellement na yebite bandeko bako intervenir personnellement moi je n'ai jamais vu les évêques aller présenter cet accord na président de la République alors que balowaki arrangement particulier
ça fait partie, il y a accord oyo. Lokola nano va signer arrangement particulier wanate. C'est l'accord, il y a cité, il y a oyo ezali en application. Cet accord-là a été rencontre oyo il y a cité, il y a Union africaine, ezali sur de base juridique. Mais oyo ezali un peu na koki koloba, un peu informel. Mais oyo basali na Senko. Basali na Senko. Senko bapesa ki émission ya kobenda batu baya ko signer accord oyo ya cité ya Union africaine ba adhérer ndenge ba oyo batu mususu oyo bazala ki présenté neti ba Willy Mishiki oyo lokola kombo eza en vogue mikolo yo neti ba Willy Mishiki ba yaki ko signer. Donc lelo mboka na biso tokomi na confusion et on veut tokende mbangu na kati ya désordre wana pour souka que le Congolais ne puisse plus se retrouver, le Congolais ne puisse plus raisonner convenablement que eloko nini ezoko eza vraiment en application. Mais lelo problème est comme que nous autres, il y a papa Etienne Tshisekedi pour ezonga Congo, il faut que va mettre en application l'accord wana eza signé. Mais ces accords-là, les accords ont été signés, mais ces accords-là devaient être accompagnés d'un arrangement particulier qui ne sont pas encore signés. Donc, Toyo Kana, vraiment, na powana, bazoko memabiso, na kati ya des ordres moko. Et puis, tout mon côté, na kati ya rassemblement wana, azoko parler les sous ya constitution. Donc, nous tendons vers ce même régime, oyo bango babanda ki koloba. Régime spécial. Mais na régime spécial wana, na zongi sabino, na meeting oyo ya papa na biso Etienne Tshisekedi oyo ya salaki na triomphal. Qu'est-ce qu'il a dit? Alobaki makambo oyo ya le 19 décembre. Que président akozala lisusu na légitimité te. Période oyo ya transition wana lokola président ozala na légitimité te, peuple congolais yeba plébiscité yé. Bon, maintenant il n'est plus là. Orientons-nous dans cette hypothèse-là. Que yeba plébiscité yé ndenge ba yebisi era komi ke ba yambi yé président de la République. Yende mutu akokamba période wana. Il n'est plus là. Rassemblement, il n'est plus là. Mais l'élo, na kati rassemblement, bazo koloba. Parce que au niveau ya Senko, on ne voit pas bango bazo loba que M. Etienne Tshisekedi, avant Akoufa, a dit kaki kombo. Basango balobi, nous n'avons pas reçu le nom et a prétendu Premier ministre. Ils n'ont jamais reçu ça. Sukoyo, Abe Oyo, Aza porte-parole, qui était très actif, maintenant, a commis Koloba Makambu, avec beaucoup de prudence. Lui qui prenait des initiatives, maintenant, il ne prend plus. Azoko zoli sous ba initiative té. Azozo donc pourquoi nazolo bayango? Yene a représenté qui Basango Bisonyo Soto Yebi na l'île de Gorée. Il était présent na l'île de Gorée. Bon, Yepe Moutou
a représenté qui? La Senko, na niveau, il y a rassemblement, na conclave, na bango, il y a limité. C'était lui. Mais Lelo, moi je vais vous dire une chose. L'abbé Chollet n'est même pas membre de Senko. Il n'est pas membre de Senko. Parce que c'est une association qui regroupe les évêques. Et lui n'est pas évêque. Il est évêque. Donc Azali Mosali. Balobi évêque, balobi bon, biso mutuna mutu azalaka na paroisse na ye, ou na diocèse na ye, yo okali wana ozali porte-parole na biso oza neti secrétaire, donc Mosali. Okoyambande ba courrier na biso, okoyamba ba téléphone na biso, o biso toza na bamboka mususu, yo ozala wana. C'est ça son rôle. Mais nous le voyons prendre des initiatives comme si, et jusqu'à ce que Batou et Belé, Basoko Kanisake, yé azaliwana. Mais l'élopé, posons-nous les questions. Puisque aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Peut-être, Erkobandaki Polo Bayango, est-ce que vraiment la Senko est capable de faire cette médiation? L'élotomoni na Senko. Papa qui a Félix, Azali évêque. Directeur il y a cabinet Oyo a remplacé Albert Monleka. Na niveau il y a IDPS, Azali un abbé. Est-ce que yo ce qui au pays tribunal? Au pays tribunal, bah y a que juge wana Azali moninga ya mutu oyo bino bozo samba na ye. Et bon, mutu oyo bozo samba na ye, avocat na ye. Avocat na ye, azali na lo bandingwana moninga ya juge. Est-ce que yo vraiment au réquisé était? Parce que les lots, cette même opposition, ils ont récusé Kodjo en les qualifiant de kabylistes. Mais les lots, Gérard Moulouma, petit frère propre, il y a M. Etienne Tshisekedi. Et M. Etienne Tshisekedi avait comme directeur de cabinet un abbé qui est toujours là. Donc, Bandeko, nous devons nous poser. Et puis, évêque na Congo, je ne pense même pas que Oyo Baza actif, Oyo Baza co-dirigé, diocèse, ils sont plus de 30. Donc, na bango nyonso ndenge Baza wana, yebi, Monseigneur Gérard Moulumba. Bango yebi ye. Azali moninga na bango, membre ya Senko. Et puis, Lelo, ce qu'on peut reprocher dans la majorité présidentielle, ezali que ils ne veulent donc Bazoko Zoa peut-être à la légère ce qui pouvait arriver dans Mboka Nabiso. Danger parce que Lelo, la légitimité est tirée, mais les choses est tirée n'a pas accord. Liboso et Zalaki, on s'est battu sur l'article 70 de la Constitution. Que le 31, le 19 décembre à minuit, tout s'arrête. Le calendrier à Congo est comme qui sous le 19. Donc, à Congo, Noël est quitté, Nouvel An est quitté. Et l'élo est commis mettre en application les accords. Mais ces accords-là, qu'est-ce qu'on va mettre en application? Est-ce que l'accord Oyo Yasenko,
est-ce que ezali na base juridique qu'on présenter ba candidat oyo ya bango, vous faites un choix na niveau ya opposition et que na kati na bango batu oyo parmi batu oyo bino boza na bango confiance, chef de l'État akopona moko oyo akozala moins conflictuel. C'est simple, moins conflictuel. Si on doit gérer d'une manière consensuelle, mutu oyo azoya wana, collaborateur ya chef de l'État, collaborateur ya chef de l'État, akoki kozala te ennemi ya chef de l'État. Parce que l'élo, ne nous précipitons pas à avoir un premier ministre oyo azoya na intention ya ko bloquer ba institution. Oyo akozala présence naye ezali au lieu que emema makambu de l'avant et bloquer makambu nyonso et que mboka na biso tokota na kati ya mikakatano. Nous devons avoir cette vision-là. Est-ce qu'il est là, il vient à ce niveau-là pour que les choses avancent ou pour que les choses soient bloquées? Mais ce qui Makambo est commis bloqué, Tokosuke là, wapi. Tokosuke là, wapi. Est-ce que Bazo Oya, ils sont des facteurs, il y a balkanisation, il y a mboka na bisoté. N'ayons pas peur de mots. Parce que Tobani Koyoka déjà, moi, ma télé un peu partout. Maintenant, Toloba, Makambu, Nandenge, il y a Bosseli. Est-ce que nous ne sommes pas en voie, il y a balkanisation? Voilà, l'ikambu, na kokaki ko partager, na bino yangwana, na zoko mona que facteur oyo, critère oyo, problème oyo, rassemblement azoko memela biso, c'est plus tendance ya ko mema biso na blocage et blocage wana na kanisi mboka na biso et qu'on s'en sortir intactité, il y aura beaucoup de dégâts. Voilà, oyo ngana na lingaki na partagé na bino. Pour l'instant, na sukiwana Papa Roger na zone Seliomal. Merci, monsieur Pierre Maziza. Bandeko na banzi bo uti kolanda, monsieur Pierre Maziza na bokebi penza. Pena ibi ete bo prendre bonne note po ete boye bana kotuna mituna na bino. Yangwana nazali ko ipsa na bandeko bazali kote ya boîte. Botinda deja mituna na bino po ete nazota ya kotanga yango sima na lekisa yango. En attendant tozela mituna na bino na baluki bongo epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka malobezali epai na yo tozwa pe point de vue na yo s'il vous plaît. Oui, Papa Roger, na wuti kolanda ndeko Maziza na bokebi nyonso tu. Na nyonso oyo ya wuti koloba oyo Matadi Senko vraiment eza pasi mingi po bamonseigneur olie bazala bato oyo bakosunga biso kosunga mboka na nzela moko ya bolamu bakomi komema ngo na ndenge moko ya mbilinga yango wana neti tulu okuna na lobaka te dialogue oyo ya niveau ya Senko ekobotela biso bamonstre parce que bango kuna ekomaki eloko nyonso tu mutu ata asali mabe il faut babetele maboko bolibere bosala boye bosala boye bosala boye ala lelo
bamonstre babandi kobima moko bamwana nsemi banani mpo na nini po kaka ke mpona kozwa pouvoir il faut osala chantage mpona kozwa pouvoir zwa mandoki po ekomi sikoyo politike ya kobeta ya kobimisa bapake politike oyo ya mabe oyo ezokosalema na niveau ya 5 ekomema biso ndenge ndeko Maziza awuti koloba ezopousse pays mpona balkanisation po bato oyo baza na mayele oyo mitu esalaka ifo boyebaka ke bakomema mboka na blocage mobulu ezala ke mboka pese ekoma na balkanisé parce que bevek déjà tendance na bango eyebani je donne un exemple oyo tomoni gouvernement apesi bambongo tout ça mpona koya kozwa ebembe ya ndeko na ye moko monseigneur soki nani mulumbi ayawa ekomi pouf eske ebembe ekei te ye mpe akomi ngando biso sikoyo tozokomi komona batiki ebembe bakiti deja kino il faut kaka banome un tel premier ministre eske na ndenge na biso ya bonkoko soki ebembe eza wana na mabele ube bakundi yango nanu te eske bino bokokokende kondekosie makambo oyo etali boye na boye bokundi mutu apres na nsima nde bafandelaka makambo apres oyo ya biso oyo mbala liboso tokomi komona na kongo ekomi bobomba ebembe ke avant ebembe ya bonome mwana na ye premier ministre awa na bamboka oyo tofandi eza na baloi à partir soki par exemple 15 jours bakoki kozala par exemple pour des raisons sanitaires bakoki koexpose lisusu moto te tikino ekokoma ke bourgmestre akozwa décision ekozala te ke nani non bourgmestre akozwa décision et ces décisions ça serait exécuté parce que na bango na loi belge ezali que pour des raisons sanitaires bakoki kogarde mutu te pendant X temps na biso kuna na biso na mboka na biso bakongolais ekomi avant onommé boy avant osala boy non biso moko tozoluka kopanza mboka na biso mpona nini mpona lokoso ya pouvoir constitution baza role lelo biso tozoprotege constitution tozobatela constitution mais soki bango moko bazokodeklare sikoyo ke dialogue eleki constitution eza au-dessus ya constitution bazomema biso na nzela nini na nzela moko ya koloba toloba kaka boye ya busenzi ya busenzi cela veut dire que to respecter même droit moko te
ekoma jungle soki ekomi jungle ekomi nini motu na motu akomi mokonzi kote oyo azali c'est ça oyo bato ya rassemblement bato okomemela biso na bato ya 5 soki boza na bongo ya kokanisa te bazokomema biso na shema wana congolais alingi kotia nango kotia eloko malunga na motu te et surtout beaucoup plus classe politique na biso ezokomema biso na nzela moko ya mabe yango wana tozosenga meme na ye Félix bon moto eyela ye bon moto eyela ye papa alali ebembe ezali wana yo okomi kosala banavete taka olio ozala pembeni na bandeko na yo ozokolela papa oyo na yo oyo akufi ozokokike tika baninga bakulutu banani na bana na bakoko na bino okima mbango kaka na kisasa mpona nini po ozwa poste ya premier ministre poste yango oyo ya premier ministre oyo aza koluka ye azoluka lui il travaille ici à la poste asalaka na kati ya bureau ya poste pour travailler na kati ya bureau ya poste il faut être belge donc Félix c'est un belge bino base que nous conduisons et Bembe c'est le même problème qu'on a eu avec Badi Banga c'est le même problème qu'on peut nous soumettre encore avec Félix. Pourquoi nous ne conduisons pas Congolais pas yo les lots par exemple n'importe qui les lots que nous qu'on postuler même na poste parce que les institutions publiques c'est réservé que aux ressortissants belges nous moquons comme sakana na ibimba papa pour le coloca ka on a besoin qu'il faut ça ne va pas. Papa Roger, nazongisi moi maloba parce que quand il m'a dit merci monsieur Denis Kakoka. Alors na tango yo nazali kotanga motuna moko etunami pona monsieur Pierre Maziza monsieur Willy na mboka Paris akomi alobi bandeko merci mingi pona émission oyo nalandi penza makambo oyo bozali koloba mais nazali na question moko na lingi na tuna na yoki bolobi awa ndenge corps ya papa Etienne Tshisekedi evandi kuna na Belgique soki mikolo oyo bapesaka eleki maire de la ville akozwa décision pona corps wana alors nga na lingi na tuna toyebi ke Félix azali quand même na nationalité belge pe bato na bango pe bazali na Belgique. Est-ce que bango moko bayebi te ke ba condition ya ndenge wana ezali ou bien bayebi yango te ou bien ekoki kozala ba belge bango moko bapesaki bango accord ke corps ekozala kuna yango wana bazali kosala pe eloko moko te pona yango ba tiki corps ya Etienne Tshisekedi ezala kaka kuna mais soki bayebi yango pona nini bango bakoki ko réagir vite te po ekoma na moment ote ba belge bakokoma koloba ke tolingi lisusu corps ezala te ou bien tokunda yango biso moko po ba atiraillement eya kokoma na sima ya mikolo. Est-ce que Félix ayebi yango te? Ok, monsieur Pierre Maziza Malobezali Penayo, s'il vous plaît. Mais, merci papa Roger na remercier ndeko o avandi na mboka France na kanisi lelo
n'ayons pas peur des mots de dire. Awa bango bazo kosenga même autopsie. Mais je pense bien, nous autres ya papa, soki lelo, bachaki yango na état oyo, ya voyage, et que bango ba prévoya qui voyage, la loi ici, na Belgique, ezali que, quand nyonso, rapatriement ya depuis nyonso, il faut bacha yango pe na ba condition, ya voyage. Donc, cercueil wana, il faut ezala conditionner. Pour conditionner corps awa ezali nakati ya cercueil ya 5 oyo basudé. Donc, on doit défaire ces cercueils-là. Mais est-ce que, et comment qui déjà na niveau wana, est-ce que bango penza bazalaki na niveau ya ko faire rapatrier corps wana que motuna ya liboso yango wana. Mais ce qui est comment qui déjà na niveau wana, parce que toyo kaki la semaine qui suivait, parce que awa pour manipuler corps on accorde une semaine seulement. Après donc la semaine qui suit décès à Moutou, il faut conditionner corps. Et puis, à Wanamboka Belgique, la loi Mosusu ezokolo baboye na cercueil et bandi ma condition ya cercueil d'abord. À part ma poignée, le reste, il faut ezala biloko moko biodégradable. Bakoyeba eloko nini boche. Donc nyonso il faut ezala biodégradable. Bino nyonso boyebi ba problème ya mboka poto ezali au bout d'un certain temps balongolaka banzoto mikuwa bakeko tia ngona ossuaire. Et sika oyo batiaka mikuwa ou yo osombi concession permanente. Concession permanente, au bout de 25 ans, temporaire, au bout de 25 ans, il faut libérer place. C'est parce que même position, il y a bango, il y a famille biologique, il y a monsieur Etienne Tshisekedi, ils ont banate. Peut-être c'est une surprise parce que la démarche est belle, ceux qui ont sali la recherche, ceux qui peuvent les kamwane wana et la yona noté parfois pe okoki koye ba yangote. Okoki koye ba yangote. Mais les lots, ils sont dans l'union qu'ils consultent leurs avocats. Oyo bango ba koye bisa bango. Mais je pense bien que vu personnalité, il y a Moué et que il y a un de Makambo et Belé et sont traînés. Tu y habité, présence, il y a ministre des Affaires étrangères à Wanamboka, Belgique. Et consultation, Oyo. Et ministre des Affaires étrangères et belge, à Zouaki, entre Félix et Moïse Katumbi. Il faut que tu y bayango. Ozomona babilo kwana. Moi je pense lelo. Je pense lelo que même ezalaka na ba cercueil moko soudé. Si niveau ya conservation ezalaki malamu te. Même si eza malamu, erreur ya muke ekoki kozala. Ce qui va souder yango. Ce qui va souder yango. Et que moi, ouverture à taille à mouké. Et que nous autres, wana ete na Kinshasa ou na kati avion. Koningana wana. Et le kukuma na Kinshasa. Dans quel état? Nous devons parfois tenir compte ya babilo kwana. Mais koloba que bango est-ce que ba yebi balua wana te.
Mais bah, on dit bien, nul n'est censé ignorer la loi. La loi ya mboka oyo. Donc, lelo, même à niveau, il y a gouvernement belge. Et comme elo komoko, ils ont encombrant. Ils ont, je ne sais même pas ce qui actuellement ils ont kaka na funérarium ou ekomi wapi. Parce que awa na mboka Belgique, les enterrements bon, ça peut aussi arriver en France. Quand ceux qui bazui tenté ya kotimola libulu na ndenge tozali na hiver, ceux qui mabele eza makasi, sol ekomi gelé, bino famille boko kendeti na cimetière, bokomi na cimetière, ba fossoyer bazui nzoto bake ko garder yango bazalaka na koki koloba babenga ngo caveau temporaire. Donc ezali ndaku bazui corps bake ko tchakuna ezali na kati ya ba cimetière ndaku ezali bake bombi nzoto ti mokolo oyo mabele bakozala na facilité ya kotimola bazui nzoto wana bache. Donc il faut toyeba. Donc ezali pas si mingi, mais pas si peu ezali pona na ba coutume na biso. Na ba coutume na biso, na ba rituel na biso, oyo biso ba africain to salata. Bokanisa lelo to soke de 15 jours. Mama na biso na âge oyo ya komi, mama oyo ya bango ba Félix na âge oyo ya komi ndenge to lobaka ke maman il faut aller la lasser 15 jours vous sacrifiez maman ndengwana ke bapongi ya malonga te parce que ebembe ya mobali na ye ekoti nanu na se ya mabele te 15 jours 40e jour etikali mikolo boni oyo biso nyonso en tant que africain to panzaka matanga etikali 25 jours. Et le corps n'est pas encore sous terre. Mais tout kanisaka yango. Et ces enfants-là, et donc ils ont comme s'appelle Batumususu. Félix n'est pas l'aîné de la famille. Bakulu tunaye. Donc présence d'Abango ezalité. Et puis le parti pour le rassemblement, pourquoi ils doivent donner des conditions la famille biologique. Monseigneur Gérard Moulumba aye awapo azonzoto. Mais ezali neti gouvernement balobi mission na yo ezali il y a 3 jours. Il vient ici pour l'éternité. Donc tokanisaka. Donc il y a des conditions va mettre en application. Mais koto yo toza na matanga. Koto na bamboka dans nos villages. Soki matanga ezali na mboka. Place oyo matanga ezali. Place n'infuse que place oyo qu'on va recevoir les gens venant de loin. Ba oyo ba uti musika po balia peut-être na suka mboka. Soki ezana na katikati. Donc, na souka mboka, c'est là où les gens vont manger. Loin, il y a corps. Mais biso, tout le monde a yango kaka, ah, malamo, Félix. Mais qu'est-ce que le Félix en question, pour avoir pouvoir, il faut combien de jours encore? Combien de jours pour pas investir? Après combien de temps? Pour ayamba, nous autres, effectivité, ce n'est pas seulement l'ordonnance, c'est aussi au niveau du Parlement. Pour composer le gouvernement, il faut que... Donc, ça prend du temps. Peut-être le 25 jours, c'est encore peu. Donc, ça sera peut-être le premier et même il y a roi.
corps du roi ne peut pas durer au-delà de 30 jours. C'est la loi. Il y a pas plus de 25 jours. Sinon, on est obligé d'aller enterrer. Mais Tokanisaka, parce que les lots, à un moment, peut et comme il peut netina soni. Félix yo oye vraiment et si katata na yo, bazo le laye, tu prends l'avion au Congo, tu ok ko salani. Posons-nous la question, na Congo ake ko salani. Ce qui kokende, peut-être un jour ou 2 jours avant, ndenga bandok piwo ere tata na ye azo kobela. Que le papa est convalescent, il retourne au Congo. Félix allait avant combien de jours? Puisqu'il ne voyageait pas dans le même avion, abandon au Kenya pour préparer l'accueil à combien de jours à l'avance. Mais l'élopé, tout le monde, évolution peut comme partout, il y a des téléphones. Ce qui est ligne, il y a à WhatsApp et Zali. Viber et Zali. Est-ce qu'il ne peut pas entrer en contact? Par exemple, que que famille et que y a besoin de famille. Le gouvernement congolais a que Tokocha avion la disposition à Bango pour famille et Yakokunda. Mais ce qui même gouvernement a dit avion, sûrement quoi friter, sûrement. Mais ce qui batouana va pays, cet avion-là ne va pas attendre la tarmac. Peut-être c'est le même avion. Oh, il y a Nini Balobi, mais vol, il y a Jourouana, Bocha, passager, il y a ma compte, il y a gouvernement congolais, retour et ils ont un qui vol régulier. Donc, tenons compte, il y a Babylone Kouana. Donc, on ne comprend plus rien. Et je ne sais pas ce qui, parmi Bango Moko, on sait, il y a IDPS, il y a quelqu'un qui maîtrise les choses. Ah, Fongoli, n'a évité ce qui, livre de condoléances, wana bakome mango, et Sika, Moué, Azali, ou ce qui est causé là, Moué, na Congo. On ne comprend plus rien. L'icolo, il y a poste. Alors que les lots, dans cette même logique, Félix Aboya Kossége dans le Parlement. Mais maintenant, il sera obligé, si c'est lui, il sera obligé, Kaka Batu Oyoye Areniaki, qu'il ne reconnaissait pas de travailler avec eux. Est-ce que c'est sincère? Donc, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le Parlement a changé? Donc, vraiment, Ezali, Mawamingi, Ndeko, Nakanisi, il y a des lois partout, même en France. Awa, Soki, Moutouakoufi, ce que vous avez de côté, l'État est une zotonayo et que kokuna. Mais je pense que bazoko temporiser mouké vie, comment je peux dire, vu la personne, renommée à personne. Merci, Papa Roger, Nazoui Selio Malo. Ok, natango oyo toleki bongo na motuna ya Monsieur Mathieu Lukoki avandi bongo na ville ya Boston na mboka États-Unis akomi boye akomi bandeko nauti kolanda bino pe na yoki ndenge bouti kolobake ezali famille ya Etienne Tshisekedi nde bazali kosala pona ko doke corps balingi te corps ekende na Congo. Mais ngai nazali na question moko na lingi na tuna na bino. Est-ce que bozali koyeba te ke soki bazali kosala bongo ezali po ete basilisa mayele ya
président oyo azali kuna na mboka oyo azali kolinga kotika pouvoir te yango wana bazali kosala système wana mpona intérêt ya biso nyonso tu bapeuple ndenge nini bokoko comprendre yango te bozali komona kaka ke bakangi corps mais bozali koyeba te ke ezali avantage monene mpona biso population congolaise. Est-ce que bozali comprendre yango to bozali comprendre te ezali nde technique ya koluka kosilisa mayele ya moto oyo avandi kuna na pouvoir azali kolinga kotika kiti ya bokonzi te. Bozali comprendre yango to bozali comprendre te. Ok, monsieur Pierre Maziza Malobe ezali pa ina s'il vous plaît. Merci ndeko oyo avandi na mboka Boston. Mais tozala nano batu. Kosukisa mayele ya motu. Ezali lelo oyo akufi azali papa na bango d'abord. Ezali papa na bango. Et quand on parle que bozu nzoto ya papa na bino en otage, bango bazo ko reconnaître yango te. Bazo ko avancer raison tozo ko loba sécurité. L'insécurité na Kinshasa ezoko uta kaka na kati ya bango bato ya IDPS. Ezo uta na kati na bango bato ya IDPS. Mais je pense que Moko te na pesi papi tamba raison. Quand il dit tout ça la lisusu politique au yabane 60 to lobela batu vérité. Quand son papa nouvelle économie officielle, Félix a tenu parole devant les combattants et IDPS. Après Félix, alobi nzoto ekoya awa soki va appliquer l'accord ya Senko. On a des images. On a des images. Après Félix, c'est Olengankoui qui a pris la parole. C'est Olengankoui. Mais maintenant, tout le monde na côté à pouvoir. Tout le monde na côté à pouvoir. Nenge bamindele balobaka. Au lieu que le corps bouge, pour ne pas dire les termes autolobaka na banyama. Quand le corps bouge, yoke nokokunda, au lieu que corps wana e bouger na se amabele, e bouger likolo awa, que peut-être matanga na ye batuba panzana. Moi ba approcher corps ezalate que batuba panzana. Qui peut accepter ça de son père? Oyo, Matilana, donc yé aza Matilana. Non, soyons quand même des personnes. Et ce pouvoir-là, ce n'est pas au profit. Nalobanengwana, Félix le fait pour lui. Il ne fait pas pour Jean-Claude ni pour les autres. Tout ça la peut battre. Le gouvernement, qu'est-ce que pour peuple, lelo, kaka banini bakor na bango wana. Ce qui lelo bolobi que peuple a lobby. Vous avez consulté ces peuples-là comment? Référendum boboï. Mais si c'est comme ça qu'on consulte le peuple par référendum, tout na Kinshasa bolobi nini? Ebembe, bon, Kinshasa, Balobi, avant Ebembe, et il y a Félix, Premier ministre. Bokeiba province, qu'on nous donne le résultat général. Ce n'est pas Kinshasa. Référendum, et ça, la Maraka, et na Kinshasa. Pour Bolobi, peuple. Biso o tozolo bake, et zandengwanate. Nous sommes aussi, nous faisons partie du peuple. Bah te belé. Donc, parce que l'élo,
on parle à tort et à travers na contre il y a peuple. Les militants, il y a chaque parti bah, comme le peuple. Au lieu même de dire parti à peuple, Bundu dia Congo, peuple. Mais alors que tous les autres, Maloba est notable, par exemple, il y a Congo central. Et ça différent, il y a Moussoussou, il y a moi corpuscule. Tous à la paix bateau. On parle trop au nom du peuple. Hier, Félix, quand le peuple l'a envoyé, s'il obéit, Namalobaya peuple, quand le peuple l'a envoyé à l'Assemblée nationale, à Kenake, pourquoi? La réponse, c'est ça. Peuple l'a envoyé à l'Assemblée nationale, élu avec de voix du peuple. Peut-être plus que Oyo, Bazoko tenir na siège, il y a IDPS. Dans nombre de voix, Oyo, Elisa qui est. Quand le peuple lui a demandé d'aller au Parlement, pourquoi il n'est pas parti? Papa Roger, dans un félio malo. Ok, merci, monsieur Pierre Maziza. Alors, en attendant, tous les bamituna, misusu epai ya bandeko, bazali kuna kote ya boîte. Na baluki bongo epai na yo, monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, yope, ozali na likambo nini ya koloba pona oitali bongo. Motuna ndeko auti kotuna na monsieur Pierre Maziza, topesi yope maloba tozo a point de vue na yo. Malobe ezali epai na yo, monsieur Denis Kakoka, s'il vous plaît. Autola na motuna ndeko wana auti otuna. Ezali te ke biso tozo kokosa makambo oyo ya Félix balingi kaka te bazwa poste ya premier ministre. Ndenge ndeko auti koloba ye moko Félix devant bamilitant elobamaki mpe ye moko mpe alobaki il faut esalama kaka bongo. Bongo biso tokosela ye soki kokosa pourquoi balingi ke accord ya le 31 esalema mpona nini mpo bazokolukaki mokonzi parce que accord yango bango bazoloba ezali héritage oyo Tshisekedi atikeli soki héritage oyo atikeli soki Félix soki nini nayebi te soki testament ezali babimisela biso testament wana parce bango baza bato moko soi-disant balégaliste babimisela biso testament wana oyo batikaki kokoma o nga nakufi natikeli bino nini Félix akoma premier ministre oyo ye atikelaki soki 5 ans babimisela biso testament wana eza biloko moko normalement il faut bazela mutu soki bakundi mutu. Monsieur Denis Kakoka, maman Gisèle avandi bongo na ville ya Toronto na mboka Canada akomi alobi mais ye balobi Tshisekedi atikaki testament pe na kombo ya mutu seka yebaki ke ndenge akei wana akokufa ou bien koma soki boko kopesa ngai na motuna oyo natuni bino bango moko bato ya rassemblement bato bazoloba ezali testament oyo atikeli biso soki atikeli bango testament babimisa oyo batiaki kombo ya Félix babimisa biso nyonso tu mpe na biso na ye kuna papa Roger biso nyonso tozoluka tomona yango te babimisa yango pepe ayeba pe atuni lisusu alobi banani yango oyo babimisaki testament oyo balobi Tshisekedi atiki mpo ye alobi ayebi penza makambo wana te ayoki yango kaka sikoyo na émission na biso alobi banani yango babimisaki testament wana bato ya rassemblement na bato ya IDPS bazokoloba ke ezali nde testament oyo ya
Tshisekedi atikeli biso makambo ya dialogue ezali nde testament epona makambo ya dialogue wana nyonso tu ezali il faut bamettre yango dialogue wana ya le 31 en pratique parce que ezali testament oyo ya Tshisekedi atikeli biso na kombo atiki mpe ya soki ya Félix comme premier ministre yango makambo ezokopesa mobulu yango wana tozolobake babimisa batestament wana soki bamikanda oyo Tshisekedi atikaki ke Félix azala premier ministre babimisa bana eza na kan na bango babimisa yango pour que le peuple sache. Papa Roger nazobiseli mabe. Ok, merci, monsieur Denis Kakoka. En attendant, tous la bandeko, bazali na mituna kote ya boîte batinde la biso yango. Na baluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza, na ebite soko okoki ko bakisa mwa maloba na makambo oyo ba euti kolobama awa pe mituna oyo bandeko misusu ba euti kotuna. Maloba ezali epai na yo, s'il vous plaît. Papa Roger, biso nyonso tozolanda maloba na bango. Ba déclaration officielle oyo ya secrétaire général ya IDPS alobi lelo pour honorer mémoire ya président ya IDPS, il faut bacha en application bakor oyo ya Senko pour ezali héritage politique oyo M. Etienne Tshisekedi atiki. Na bango ba condition mususu. Il faut basalela ye mausolée. Il faut basalela ye mausolée. Mais nakanisi lelo. Posons-nous la question de savoir. Il a servi la nation dans quel camp? Posons-nous la question. Est-ce que Nakati a un père ou Nakati a IDPS? On veut faire de l'IDPS parti moko national. Quand l'IDPS a existé, à côté de l'IDPS, il y avait des partis politiques. Si nous retournons aujourd'hui, dans les années 60, pour ne citer que quelques partis, Abaco existait, MNC existait, PES existait, le CONACO existait. C'était quoi? Ce n'était pas le multipartisme. On avait combien de partis politiques? On a eu des élections. Lumumba a été élu Premier ministre comment? C'était la démocratie. Tout cela qui n'a qu'à dire la démocratie. Mais banani qui ont des banani va étouffer la démocratie. Banani va créer un père. Banani va salir manifestation en télé. Pour les lots, il y a des gens. Il y a des gens qui parfois n'a pas qui méritent aussi de mausolées. Il a servi l'UDPS. C'est une personnalité qui était connue na Mboka Nabiso. Est-ce qu'il a été connu seulement dans le bien? Il a été connu dans le bien. Pour les autres, soyons quand même logiques. Mouzé a été assassiné tout en étant président de la République. Lumumba
toyebi liwa na ye dans quelles conditions. C'est parce que Lelo, avec beaucoup de pudeur, on ne peut pas soulever des problèmes comme ça que Ebembe Evandi. Mais quand c'est trop. Donc, on va défaire le barrage et qu'on déverse tout. Tout ça là quand même battu. Ne disons pas on te donne la main qui veut prendre le bras. Mais les lots sont qui vraiment que bango bazali que batu bakoki honorer ye résidence oyo ye avandi ils a quartier résidentiel. Les quartiers résidentiels, Baboni, Bachaye, na permanence à IDPS, il a travaillé, Batongelaye Mozolewana. Donc, tout ça là quand même sérieux. Ce qui est là, balobi que on vous accorde une concession. Ah non, il faut Batoubayak. Donc, on veut suivre Biloko Nakanisi, l'IDPS. Bakolina kutuke mutu moko avant na kayewana na kes moko que jusque dans sa tombe ameme la kabango ce qui va revenu ou va retomber. Mais soyons sérieux. Tout ça là quand même sérieux. Babilo kwa wana ezali eza pasi. Donc, na bango passi na motema en réalité exacté que yo lelo olamuki na tongo otali la première chose que tu trouves chez toi c'est la tombe de ton père, hein? Donc tout le bakane mwana ataba o mususu. Donc, avant, et donc il n'est pas le seul homme politique. Il y a Ezana Batumususu. Lui, il a servi la nation pendant combien de temps? Tout qui ne peut moussikater. Tout qui ne peut moussikater. Papa Oyo, Aouti Koti Kapiso, moi d'Otsimo. Nakanisi ce qui va totaliser le temps qu'il a servi la nation. Ministre de l'Intérieur, dans le moment où il y a Bitumba, il y a RCD Goma. Lui aussi, on pouvait lui faire un héros national, mausolée. Mais c'est sa famille. Et ça, dans Babylone, comme Lelo Ogoloba, tu vas décider au lobby que mon père a emporté dans sa tombe et loko oyo ou ngai vraiment pour honorer mon père ngai na kotongela papa nanga mausolée. Tout le monde a même pas mausolée mais tombe naie. Tout le monde a par exemple tombe ya Katouma Mwake. Est-ce que c'est le gouvernement congolais qui lui a fait ça? Tout le monde na niveau famille na ye na ba binae. C'est ebele à Batouba. Donc je ne peux même pas comparer parce que Mutuna Mutu aza unique. Mais que sa famille, Lelo, Félix Alobia, économie nanga oyo ya mbongo ya ki député. Lokola kosa kike atinde la kabana mbujimai. Tout le monde a été école moko kuna te oh Félix Tshisekedi tout le monde a yango te obi a lelo papa nanga mausolée à marbre au petit tolo mais au limite le contribuable oh yobino bozoko lobake tozo wele la peuple que le peuple puisse mettre encore sa main dans la main dans sa poche pour attendre là. Ah, mais non. Soyons un peu sérieux.
tous un peu sérieux. Est-ce que mbongo wana vous bino bomano critiquer budget à l'état on a bazo sala ba dépense imprévue na budget rubrique oyo ya mausolée c'était prévu rubrique oyo ya ba ticket ya avion c'était prévu il y a prise en charge la famille pour l'enterrement et ça là qui prévu où donc papa Roger ça mawami biso ba congolais donc au lieu de franchir étape à liboso so ki mutawe ezali tu n'acceptes pas cette mort là ozondi mayango te tu ne crois pas mais au moni nzoto ya mutu il faut passer na étape mususu émotion et emporter yo mais émotion wana il faut faire place na makambo mususu donc l'étape wana ti ba kokunda mutu okomi kosala deuil na yo mais bango ba telemi kaka na place oyo ya émotion on accuse même clinique wana papa Etienne Tshisekedi na meeting na ye na triomphal a remercier ki nzambe maloba na ye bimaki na munoko nini soki nzambe tende nga na zongeli bino awate c'est que ye moko ayebi ke effort makasi ba médecin basalaki pour abika. Mais on ne dit pas, on ne parle pas, nous tous, ezali ndengwana, te remercier akananu nzambe. Nzambe nde mutapesi mayele wana na ba médecin pour ba sauver yo vie. Lilo tolo bake, pourquoi il est mort seul? Et aujourd'hui, c'est lui qui est mort seul dans son lit, na soins palliatifs, où on doit assister et accompagner la personne. Dans un moment sur cette terre, il n'y avait personne. Vous avez accusé Moutouana à Kotaki. Un tel est entré, il y a une opération ya lokolo. Ba opéra qui est nini. Pour bien batu bolingi que les lots son dossier médical soit mis à la place publique. De quoi il souffrait qu'on lui opère au pied. Pour l'obéabisso, on lui a opéré dans le colo. Pourquoi? Naba oyo, ba yekola médecine. Est-ce que Asalaki phlébi, le cola, Asalaki diabétique, est-ce que Asalaki na pota, est-ce que Ekomaki na niveau à gangrène, est-ce que gangrène wana Asalaki très poussé, parce que le papa a voyagé, il n'a pas mis les chaussures à Tchaki basket, en fait, souliers à Tchaki basket. Pour quelle raison? Oh, bakataki linzaka peut-être azokaki et komaki kosala e problème. Et pourquoi vous l'avez laissé traîner à Kinshasa? Mais je pense que ce problème, c'est au niveau de la famille. Niveau ya famille, ceux qui sont ici en Europe, devez vous questionner. Yo Félix Mouto Omemaki, papa na Kinshasa. Pourquoi tu n'as pas pris soin de lui? Lelo olingi o tiré le sous ka bénéfice na mutu oyo bino bobomisi. Lelo est comme bon, on va voir avec nos avocats et l'hôpital a réagi. Il a réagi. Bino botiki papa. Yo otikali na Kinshasa pour wela nanu nini. Oh, akendeki azotambola. Mais quand on fait parfois une crise cardiaque, parfois on a place à Kolia.
bamosusu na pongi akende kolala ye moko kutu na ntongo alamuki te. Papa oyo ya biso oyebi kaka na ba province ndenge ezalaka na intérieur, ce n'est pas na ville à Kinshasa. Il s'est déplacé de la maison vers le toilette na nzela, il n'est même pas arrivé. Paf, Akwei, c'était fini. C'était fini. Donc, Tolo Baka, je pense que nous devons évoluer dans le deuil. Tout stagner na place oyo et comme il y a émotion et l'obisio va makambo ebele. Na biso na ba coutume na biso ezalaka erbo koma erba mususu ezalaka ndenge wana mobele kufi na kopala lisusu te François Yokei na kopala lisusu te erba koma na sebati ya lobi makambo wana banoloba na emotion longola maloba na yoana awa ye azokende longola ozali nano elenge okoki kobala okoki kosala bono longola yango. On arrange tout. Ake na ba problème wana. Yo soko zongi na lapaki. Jo azo ko bete l'autre na lapaki mobile nga na kotika la kabo. Non. Évoluons dans le deuil. Évoluons. Ndenge pe famille. Je pense que oyo mususu ba pulu tunaye. Mais tellement que Félix avait des intérêts politiques. Donc, Azo continuer. C'est le rassemblement des ennemis papa Nabiso Naliwa. Ay ennemis. Meeting oyo papa tenaki na triomphal wana. Pour Amata. Mais c'était tout un problème. Il fallait bâtir ba cric. Donc, tout ça là quand même sérieux. Bomoni Moutou, Alemine Ngwana. Ayaki, il était bien important. Pourquoi Azaki vol régulier, jet privé, pourquoi? Batu Oyo Ayaki Nabango. Même la first class. Ça, elle est. Donc, moi, mon pays, il fallait dire. Soyons sérieux. Ne racontons pas n'importe quoi. Moutou na ajoana papa abeli bambula boni. Bambula boni. Les gens voient. Batoazo komona azongi elenge nzoto. Donc nazolanda même ceux qui va oyo batu oya IDPS azongi pour ça nous autres tout ça ce qu'on monie au kanisa mwana muke. Mais pourquoi pour ça nous autres et commis de mwana? Pourquoi ozomona yango malamu, mais il faut oloba mais changement c'est dit à quoi? Demandez les médecins. Vous autres tout n'a pas médecin et vous le savez. Papa Roger Nakanisi, Tolobela Yango Awa. Quand on a fait le montage, Oyo, Papa Etienne Tshisekedi, Azo sa la tour ya piscine, Azo kata ba séquence. On a dit ça, que Papa Etienne Tshisekedi n'est pas en bonne santé. Il est en forme, Azo sala, kutu jogging, nani pas bakati hein osusu batu ba yuma o ba bolole na bino. Papa Roger nazo selo malo. Ok, merci monsieur Pierre Maziza Bandeko Tikali Bongo na 8 minutes. Alors na baluki epai ya monsieur Denis Kakuka. Monsieur Denis Kakuka na PCO Maluba, ezala lokola mot de la fin
po ete tokomi mpenza na suka ya masolo na biso. Maloba ezali epai na yo, monsieur Denis Kakuka, s'il vous plaît. Oui, merci Dingi, Papa Roger. On a refait ça fait mot de la fin à Naïf. Et là, on a nazo senga na batu. Na cadre que ya biso ba homme politicien congolais, ceux qui accolent entourage na ye batika ye na kimia. Parce que biso to monique ils ont ça la biso pasi odomona ke Papa Tshisekedi akomi mukolo okomona ba séquence bazo lakisa biso ke bazo ke nokosalisa ye croche na nzela ya côté ya maluku kuna. Ils ont ça la biso pasi. Cela veut dire qu'on dirait que comme à Guinée de torture. Ceux qui va dire que c'est à ça la exercice, il y a des on a pour renforcer que les Cambodgiens ils ont pas vélo mon copo mais plus ou moins que mais descendre à la pembeni. On a contrôler be fort naie. On bango ba kozoyer na balabala parce que ba kidisi o kimamba. Ba filmer. On a dit que ça bien portant. Et ça va système mon connaît tout. Ba torture mort physique. Oui, ko senga mamisusu asali effort plus au komona kaka pape mutakati motema. Wana ba et donc on peut toujours senga na homme politique congolais bazala na esprit moko ya malam motema malam bazala tena motema ya égoïsme ya kotia biso mbilinga biso peuple to potanaka pona bentere na bango. Que toujours au monde awa bazako wele bazo babimisi bana na balabala po batela toujours batela constitution mais bango moko ba kuna na kati ya 5 constitution ba komo ko beta ngoko football amwana na biso na niveau na biso peuple congolais était ya biso na Papa Roger malubanga ya suka ya ngwa. Merci, monsieur Denis Kakoka. Monsieur Pierre Maziza, mot de la fin, s'il vous plaît. Vraiment, nakanisi toyokaka. Mutu nyonso ayokaka yango. Soki ekweli muninga. Mais soki ekweli yo moko, nakanisi ba émotion ezalaka. La famille Tshisekedi doit avoir le maîtrise. Bazala na maîtrise. Parce que, contrairement à ce qui se passe na Matanga, na moni Maman Marc Ayambi, Maman Bobi Ladawa. Maman Bobi Ladawa ake kotala. Maman Bobi Ladawa azalaki mwasi ya Mobutu. Mobutu oyo a torturé Tshisekedi. N'ayons pas peur de mots. Si aujourd'hui, Maman Bobi Ladawa a accueilli Kotala, Maman Marc, Nakanisi, Maman Marc a plus de maîtrise que Pananaye. Parce que Maman Marc a vécu dans sa chair la torture wana, la relégation. Elle a vécu ça, elle maîtrise ça. Azui maîtrise. Namoni, moi si il y a Jean-Pierre Bemba à Kekota Laye, moi si il y a Kingo Adondo à Kekota Laye. Donc ça prouve que c'est une grande dame. Mais les enfants, Félix
honneur ya tata na yo, il faut euta epai na yo. Il faut euta epai na yo. Ne pense pas que mutu mususu nde a honoré papa na yo. Les autres, ils peuvent profiter na aura ya papa na yo. Zala na maîtrise. Respecte les gens. Tout ça batou. Les chefs de l'État, Mabeka Kayabata à pouvoir, c'est parce qu'on ne parle pas. Yo Oyebi, ce que le chef de l'État a fait pour la santé de ton père, et peut-être il le fait qu'on a battu Belé. Moi, j'ai vu la famille de Bomboko remercier le chef de l'État. Ndekoya Mobutu pour remercier le chef de l'État. Vous échouez parce que vous êtes ingrat. Vous êtes ingrat. Nous entendons que parfois la location à jet oyo, bino bozo bimisao à partenaire. Et que les jets sont loués par le gouvernement congolais. Si vous avez à démentir de ça, dites-nous qui vous loue les jets. Oh, IDP c'est ça, non. Mais pour accueillir le corps de ton papa à Kinshasa, l'IDPS doit se cotiser. Les militants, Oyo, Bazali, on a indiqué numéro de compte. Pourquoi vous allez ne moana? Vous payez sa papa na bino lokumu. S'il y a à construire le mausolée, peut-être bino bana bolobi biso tozali ebele bana papa atangisi biso, papa a komisi biso batu. Papa toko kundaye na honneur. Toko tongwela yo mausolée. Peut-être bino. Pourquoi vous voulez le gouvernement? Est-ce que ezali honneur ou déshonneur au bino bana bozo sala na tata na bino? Donc il faut tozala batu ya mitema. Il faut tozala batu ya mitema. Que les autres ne puissent pas profiter. Même les négociations, l'accord ils ont signé. C'était le poids. Ce rassemblement, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Memela Kibino Kaka Batou. Batono vide. Batono vide. Il faut profiter na aura. Qu'est-ce que Martin Fayoulou représente sur le poids politique? Rien. Olengampo, rien. Bazoko représenter Nini, Naloba. Qu'est-ce qui reste na arc? Oh, il y a Olivier Kamitatou, rien. Qu'est-ce qui reste na Oyo, il y a Kiungwa Kumwanza. Donc, réfléchissons. Réfléchissons. Ce n'est pas le poste de Premier ministre. Si c'est dans l'intention, Félix, ton papa, Lelo Yozo Koloba, que papa a kende. Mais que la balkanisation du Congo ne repose pas sur ta tête. Que balkanisation ou la sécession, il y a Congo, qu'on dit ma responsabilité au Hanate. Qu'on dit ma responsabilité au Hanate. On t'envoie comme le chair à canon. Na stratégie militaire, on t'envoie. Koza la lièvre na bangote. Lièvre oyo na ba coureur. Bazala kamuto ana pema mukuse mais po apesa rythme na course wana batindi liboso ya kimimbangu era katani ya apesi déjà rythme na course wana apesi rythme ba ayebi ka par exemple 200 mètres à l'arrivée il est déjà katana. Kondima, ma responsabilité, il y a oyo ko assumer. Quand tu vas te rendre compte, qui ont étudié plus que toi. Dans le groupe Wana, je ne pense pas que c'est toi le plus intelligent, c'est pas toi le plus compétent. Dans le groupe oyo bino bozali à rassemblement. Yo ondima, poste à premier ministre, tu es capable de faire quoi? Français na yo kuto lobaka c'est léger.
Français moko léger. Olobaka, tu n'utilises pas le terme approprié. Tu n'as pas un langage diplomatique, même pas technique. Ozanangote, même langage juridique, tu n'en as pas. Tu n'as pas ces notions-là. Avoue-le. Mais que ça, c'est la prestige dès que Nakomaka Premier ministre. Mais Soto Komaka Premier ministre, aujourd'hui, pour ça la succès. Ça la succès pour Batunyo Sobaye Bakabango Nabola Mouté. On peut te reconnaître aussi à Malbolo. Ah, c'est le pire Premier ministre qu'ait connu notre pays. C'est le pire. Voilà. Qu'on dit ma responsabilité, oh yo moko, tu ne te sens même pas capable. Et que la majorité aujourd'hui, oui, vous pouvez si candidature na yo, vous avez carte na ya séjour, il y a Belgique. C'est là où vous allez comprendre que Félix a parfois la nationalité belge. C'est parce que Binope, bozo vanda, bozo, donc complicité moko, on dirait que vous tous, vous êtes contre le peuple. Bino nyonso, opposition majorité. Bosengaye bolobi, bon, tu es résident en Belgique, apporte-nous ta carte de résidence. Ta carte d'identité, Boromona. Vous allez comprendre parfois tout ce qu'on vous cache. Papa Roger, Nakanisi, Oitolopi, Ponalelo, Tokomi Nasuka, merci mingi, Balamino sur la radio Zoomel 1000. Vraiment, on a remercié Bino surtout que Tokomi Komona, que Bokomi Kolandabiso avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Merci Papa Roger dans une série. Merci, monsieur Pierre Maziza, Bandeko Babolingo, Tokomi Bongo Nasuka ya Masolo Nabiso, Masolo Oyo Esangisa Kibiso na sujet Kitoko Oyo, monsieur Pierre Maziza, Amemela Kibiso, Topesi, merci na Yemoko, monsieur Pierre Maziza, Oyo Amemela Kibiso, sujet à Mokoloma Lelo, Pe Topesi, merci na monsieur Denis Kakoka, Pe merci na Bino, Bandeko Bolanda Kibiso, côté à boîte, Pe Tolobi, Bandeko Babolingo, Tokomi na suka ya masolo na biso pe tokosenga na bino bozala kaka esika bozali na sima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoomel 1000. Merci. Radio Zoomel 1000. Pour radio on ezaka matata. À partir de ya suki ezaka suki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte un volcan. Qui en goya bien. Keba. Zoomel 1000 ezopel kisabiso makamboyo. Soki ngami ko na komi botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoomel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Je roloba nini pour na radio Zoomel. Avez raison. Aïe!
Kosha Président Bolise Tuzola Sananga Betona beto mosaiko yoyo Lusolo yoyo Aliansi Mokongwa Koba Aliansi Mokongwa Koba Allez, touchons ça et ça. Aliansi Mokongwa Koba Aliansi Mokongwa Koba Folomona Ebwe Unali Tamba Aliansi Mokongwa Koba Jean-René Golo Mamalantu Aliansi Mokongwa Koba Aliansi Mokongwa Koba Aliansi Mokongwa Koba Papitolas André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, et Fidé de Fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Ko, Sami Sasseur Nono Makandila, Fier, Jean-René, Tuzolane 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 bayaya Tuzolane Tuzolane bayaya Tuzolane aye Soba de Soba, Sofiat, Tuzolane 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 bayaya Tuzolane Tuzolane bayaya Tuzolane aye Viva 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 Président Bacheli viva 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 Femame ya viva 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 Serge Moustassa viva Viva Maître Wicholo Beya viva Voilà Kitanase Kita Shawi Lindinga viva Comme Kita Nadimu Penda viva Ibal de Kete Kita Tafucha Peni viva Roger Iso Kita Panama ya Tambwe viva Voilà Faustin Paka, Big Master Yateo Blaise Sasa, Aliansi Mokongwa Koba De Gaulle Moulumba Aliansi Mokongwa Koba Aliansi Mokongwa Koba Horizon Masamba Aliansi Mokongwa Koba Aliansi Mokongwa Koba Aliansi Mokongwa Koba Désiré Lomba Obama Lando Batibuka, Hilaire Mabelonga, Osaka Hubert Betamona,
banzi duti kolanda émission na biso oyo tosileki kolikisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso bato ya Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini